Voilà, fidèle internaute Bandiko Balandi, le sénateur à vie de la presse, prêtre Kabangi toujours, encore et toujours. Merci pour la confiance, pour la fidélité et puis disponibilité à temps pour Sarangaï, abonné à l'internet. De Gaulle Ngoï para français depuis Turquie, donc ils sont pour ça vraiment au lata, au Solungi. Contactez De Gaulle Ngoï na plus 90 53 860 88 710. Les lots n'ambil sous pasteur Denis Lessi Foulaire, tout bêta ma solo n'est à la kaka. Oui, papa, c'est là. Voilà. Quand nous habillons, au moins muto, vous allez bosser la banane émission internet. Voilà. Yeah. Nzama pas molo d'ici. Merci. Nzama bogona. Ok. Alors, tout le phénomène moko ezo reni na kin ya ram na ete opezo beta. Ram betingana elingata 30 fois. Ram wana merci président babi ulongoli taxe wana. Voilà. Na tout amaki makasi. Au moins, au moins 9 fois. Voilà. Balenga $10, $10, $10, $90, n'était moutaozong, c'est l'angango. Ah, Zambé. So, yaki vraiment pour nani? Selon. Ils taxent ça bien. Et quoi que son gouvernement n'a biso n'a mbongo mais ba gérer en bien été parce que comme on lit na ba pauvre. Voilà. La pauvre population, ba comme na mirimir. Alors héros le président Félix a besoin de mirimir contre l'été. Aza déjà na Kivu kuna tozo bunda. Alors aza a besoin de mimirité ba tout ministre il faut changer stratégie et puis ba ça laisser les sous ba talande ni ko simba. Ata ba longole yango mais ba préparer yango très bien de façon que ils a ba dégater pour la top Congo ba benga ministre a convoqué bisoté. Donc il faut président de la République à son abisso pour permettre arranger bien à disposition pour et ça va dégager na Congo. Comment est-ce que le ministre a vraiment expliquer madame vraiment on a bien éclairci. Ma technique est compliqué papa. Parce que biso A et bimi B. Aux hommes on a bilan technique on est compliqué. Ba maîtriser qui on a noté. Bon tout tenir rigueur mais le président c'est à 4 qui va annuler je sais pas si c'est officiel. Bon, ce qui est officiel, mais en tout cas, il faut annuler en haut, arranger en haut très bien pour permettre aux populations à se retrouver. La population vivra en moins unité. Alors, la moins stress à côté, à activer à côté à mon Denis Lessi. Voilà. Salez-moi bien, à qui à mon président Naé, Fatih, salez-moi bien, à qui à mon moi, Ouera Naé, à mon moi Jubé, à mon moi Nan. Donc, c'est ça. Voilà, merci Nabino Nyoso Ram et Longwaki, Congolais vraiment besoin de merci na maître Chourambo Malemba table donc il m'a bêté à Zate. Ouais, na Kerok. Voilà. Apôtre Kerok. OK. Papa vraiment. Président Papi Gen TGV réel. Ouais, à Paris. Ah, mon balé voilà. À fort. OK. Tu peux se mboter na apôtre Bolavi. Oui, mère nanga Karine Botouli bambote. Ozongile lisusu. Te yete o yakin. O yakin. Dans ya na ya wa changer carré. Te alobaki mam nanga eza pa na opéra melinga. Nani? Ata appel la pas manazwa. Voilà. Na commune ba papier tapé est-ce qu'il appelle nga nazwa? Ya bisinga mam nonyo soza pa pasteur Dinilis. Nga la ville on na ya bwe na ozo mo lo na. Na commune na papier ba bete nga na machine. Yango yo na évoluer. Fosuni. Kasi ba mabanga. On bange ngome na papier yo zo mona olise. Voilà Marcel Bilili bamboteno ya ngwana mon vieux. Alors passer Denilis na kanisa na okuta yote na ba yetolando na matete komba na yedi parce que yedi akenda ba délivrer yo kokiete aye ayedi si yo faut kende kuna ba yo pose la délivrance. Ngaya batoki na problème na été ngana yeto sali réconciliation à partir de ma classe la mission liboso yeka mutabananga abane kotanga komba baleki na ngate faire te wera te nani atangi ba petit na ay akoti on ngape mndeko propre. Voilà donc tu lui alika atinga le cas to bandina yebituma nati to yeko si de la réconciliation. Voilà namona ya idi aki matanga akenda iso ba Kongo na kanza akenda yemoko mitika après namona yemo alobi obatindela ki ekar. Voilà. Déplacement bébé. Voilà. Batine les cardines. Il y a dit la pelare moi comme yoga te yoga ba kende kuna bandi olela. Il y a dit leli na beni na caméra na tali image azolela na bité. Oyo za kolela yango te. Et puis maman za ipe pemeni ya dit azolela moi ça azolela te. Repentance ezaka mabe ezaka na moi ça mbali bazolela. Mais maman za bani na maman se maîtriser. Il y a dit azolela pe moi. Yoka ya idi azolela nde na bendi kamera na talite o azolela
Selemani Modia. Oh. Obi petit na mo boye ya katira la obi na bine. Ah Selemani. Tanga kufa ye dia inconsolable. Mais il y a le lobby qui non aïe na maboko papa a tout beli a kanisi ba passe nyo so ba mamno so mabe asala yango l'élise. Comment est-ce que loba à l'élise Selemani? À l'élise Selemani. À l'élise Selemani comment? Mais nazo expliquer on a bendi na caméra ye dia l'élite. À l'élise pour la lisumote. Pasteur d'élise. Muto akenzela ba bengi ko benga olela ndeni. So que yé moka ke inde akena nkamba. D'accord. Mais yé ba le batini l'Égypte. Voilà. A olela ndeni. Tala mission ngo ko lela ngo ya edi wana. Omona ya ndeni. Ya edi akanisi Selemani koko nanga za ibongo soka ye matanga bato akanzi papa na biso apa leli baba beta ye na yo défendre mo comme ça. Edi azayo wana tali boeti ma ezo bimate. Amoni caméra ya monde entier za fixé. Voilà. A évoqué Sikoyo Selemani. Bola moi Selemani matanga bimi. Siko komona ye na maya milima ya kamba zui de délivrance on est mayo ane bigisa nango batu. Mais en tout cas esimbite. Esimbite pas édité. Pour simba il faut ni. Alex biloko na ina laboratoire na efala kenao. Na biloko ezana nzoto efala kenao. OK. Siko ye ayeka boyi bazuye ne improvisation ayi. Tango akomi wana abombi biloko. Et puis tout le monde est moi aussi. Et dit akabana na kisina été akabana na katite. De bilomi bala encore na suki. Bilo misato. Mutameli mai na suki na mutu. Bilo neza kawa. Biloko ayi dit na suki. Voilà. Basa la erreur batele fafa. Batele fanfare abandi ubeta fanfare abandi boy. Ça on a mon niveau et maman na bendi caméra bien. Ya idi azole la fanfare na. Biloko nzote ezana. Nathalie penda na mon biloko eza. Yango mona fimba na bi. So comment est-ce qu'il y a azwaki de tout monde ya dindi na mai mais maman tout monde qui place basali ba service. Maman dindi te. Et dit on attend la biloko na mwasi na ye atamola na baleki na ye biloko tout. Na ba petit na ye. Voilà. Akeye moko atiki staff mo mandeni. Yango moni na sengi ye na délivrer ye. Na pesi akomo ya Ezekias frère Ezekias. Oh comment ça? Ezekias aza mo konzimo na Bible asaye mabenza matini masaza kufa. Tango prophète aye akomi ozonga ya bani kolela. Aleli aleli tinza mabibo zongela ye bo pese 15 ans de plus. Voilà. Ndé na pese comme frère Ezekias. Donc ndenga zabo ya comme frère Ezekias. Voilà. Bozo ango de ya bo benga ye frère Ezekias parce que ceux qui kimbangu penda ba délivrer qui est. Faut changer comme autre. Et puis faut quatre ça. Faut quatre ça suki. Bisika trop na evandi na suki. Mais à lobby yo faut kinde kuna pour ngana okende ko sa nini yazo benga ngana kende ngana yeto anini. Mais ndoki na ndoki baye bana. Ngai ndoki. Quand on déclarer karaké. Et dit que zola tangana nzoto na ebite. Papa ça va se belé mais ye karayi. Ko linga wa alinganga ndeni. Ye mo na no a délivrer ta osenga devant ndeni. Voilà. Et puis de deux ngana déjà délivré na évêque. Na ndo sa ni nankam. Visite guidée. Chef spirituel qui est lisolo mbongo. Oh papa nkamba linga pa molanga. Na ebika na mbongo ebele. Na kozwa taxi ka le même jour. Ce qui dit à Benga Tskwabino, papa le yaka pozwa. Moi loko to jeep. Kaka siko na démarrer na ticket. Après nzambe za mbongo. Mbongo elatsaka, mbongo espèce la bana mbongo classe. Au moins te mutso na mbongo te akoma nerveux obeta beta bana nanda. Voilà bakanda kanda maloba mikuse. Ndeko loba oye nango. O so muta ko répondre bwana mpiaka. Voilà. Loba oye nango pona mono ko loba miki. Yebisanga loko lingo loba. Voilà. Mutso mpiaka ma réponse à mikuse loba ye mona nzela azamba problème. A pété. Voilà. Donc ndenge muto a pété na kuta papa mona nzela zo loba na telemisika. Abi papa o loba po abi atalinga ti abi mwana oyebi age nanga ngana bité delilezi papa mambo eleki ngai papa tika mambo eleki ngai nazwi mbongo na pesi abi ekokate na mikumba ya ba $700 muta ozela na ndako. Voilà. Ça dit na pétage nzambe mbongo l'argent répond à tout. OK. Muto alinga mbongo te alokuta. OK, merci pasteur Deniles, merci na mère nanga Chimé Mouila depuis Texas. Yo mona raté même ba présence wana so ba bengi ba passer likola mbongo. To so na te. OK. Que lelo Fatia benga bino. Fatia bengi le bi Deniles donner le communiqué
à tous les pasteurs de Kinshasa de venir. Je vais faire un don. Voilà. Na ata silikelanga na otindela un message. Ba pesinga message na chef de l'État par exemple. Abina benga bino nyonso poza na moi koli mo alinga pesa biso. Oyoka après obenga. Ata to le balate. Dikamango ya ndé. Donc mbongo esangisaka ba pasteur, mbongo ekabola pe biso. OK, to kota na point politique mukie. Zoé Kabila azali bande ya masolo na ibite analyse nango ekozalani. Bon, il peut faire des erreurs, mais à Tongi Mokane bien, mais il peut faire des erreurs. Et là, on a conseillé le président, l'entourage, et Zali Kibilo Moussifo Kotikaon. C'est ça. Batikaye, Poebi Mama Bété. Est-ce que ça pour côté union sacrée, Yango, mais tout le monde ne peut pas entrer à l'union sacrée. Moutounion sur Azan a droit au côté union sacrée. 26 provinces, ceux qui débattent le Liban, c'est la beauté de la démocratie. C'est ça. Démocratie, il faut pas contradicteur. Zoé, ce qu'on a PPRD, c'est normal, il y a un aïe. Et puis de deux, Mouyej, c'est Kabila qui l'a fabriqué. Moi, je crois qu'il fallait battre Kabango, on va voler dans Bango. Ce qui est hors de quoi il s'est à quoi il s'est à Gambon et Oya. Pour président à sommet, Bangaba Tikaye a fonctionné naïe, Balongole mais na moment mon boy. Si côté pour dire Kebisakayo, Olonga, Bangaba Tika Tonga. C'est un bon gouverneur, bon côté incompétence naïe binangate. Côté pour bafundi et pour aboma roulage moko, paraît-il, aboma roulage, bon. Ce qui est justice c'est Ali bon. Et ça là haut. Donc moi je trouve que c'est bon quoi. Pourquoi ce que balinga longwa gouverner na ba province faut ba benga ayakine ali na sima ba tiro beta pour akendete. Ah bah bloqué on a ministère intérieur. OK né. Ordre de pas quitter la ville. Banda wana. Ali kuna ba beti ma. Kuna ba beto net ba beta na jugement aux en absence oye na jugement te ba beta jugement hein par défaut quoi. Bah ça est a été et ça stratégie politique politique est dans mon katou les alliés bitumo ba bunda kaboy na kata zeloan voilà alors état de siège ba gouverneur mingi baza ba socha bango ba soda ce qu'on a habité analyse ko zalani analyse ba gouverneur mingi ba province c'est bien aussi c'est dangereux ceux qui ba soda na ba che bango baza ba coopérant oui wana penda ba ko développer cop na niveau moko ke ba immeuble rotongama voilà mais ceux qui penda ba sali confiance na président nga poni bango ba sérieux bazo komisa mbongo pa soda na front bazo sa musala parce que wana état de siège ba soda bazo bunda na ba guérilla ba nina lo il faut ba civil baza libana na no pas bunda je suis d'accord avec le président parce que c'est la seule chose qui lui reste. Pour côté Goliath, espère exaté. Mais côté sécurité, ceux qui a réussi la sécurité, pas. Azuma discours en 2023, est-ce que na niveau ya cartographie, il y a vote. Qui vous sud qui vous ba côté na et l'équipe batebili. Na vote. Vote pendant la présidence ou Moutou. Et bimande na côté na est. So va voter OK. Donc, tu as battu belete, baba Congo battu belete, battu belé dans le secteur ouest, est. Alors, ce qui a réussi le côté Kimia, le président Félix a l'appui de tous ces peuples-là. Donc, les cartes n'a souka yangwan. Pour côté Kolia, tout ça déjà Kolia Kakamba la moto raté, mais avec qui est na gouverneur warrior Togo banda mata une fois et demi ou deux fois. Voilà. Bon, na ba budget ba 3 milliards 500 à 32 milliards que mbonga na caisse toujours mobiliser mbongo. C'est difficile. Na corona, c'est difficile à gérer toutes ces choses-là. Photos réalistes. Mais il faut guérir si la pour moi souffle l'économie ya. Est-ce que ba gouverneur on peut na ba aux compétents? Ba ceux qui ba les mbongo. Bato ba les mbongo, ozo monter ba okanga kanga ba msu ba okufa kufa papa. Voilà. Motaolé mbongo congolais nzamba ça le bénéfice à okufa. To père ozo problème. Nzamba reversé. OK. Alors mutunayo petit siko kalève dossier na ondezo qui na ko limo. Te abima. Na ça ba prière pas que le somme nguba na ko. Aza vraiment. Ah mobali te, mobali avant na ndako. Mobali asima. Mobali ak. On ça prière pour ça. Na ça prière pas somme nguba na ko. Oh. Ba mona ina ba to sécurité. Après va gagner malamment dans un trouble. Ah voilà parce que les saisons évoluent. Kalève mobali akanga biso. Anyokola yo hein. Au commune ndako. Robi maté. Voilà. Ata posa lika ezate.
ça bato atinda ah nzambe na ngai nzambe eli okenda wapi mais yoza pasteur ko limbisa te na sina limbisi me bakanga mo ndam ayeba pasi akasho papa voilà mutu akanga bato fa yoka posa akasho yo kati mutu asala kasho ye mo atesa ngote atesa ki po ayeba importe akasho ta ozo tsa muninga na kasho yo mo so koti yo mo na basoda na so bakoti kasho balela voilà na sa prière so matangu bana kwa voilà merci na bino nyonso bozolanda biso tozo évoluer malembe pour que tokendaka na biso na shit tokende moke na culture alors faire gola mwana na yo idée na ya dynastie eza très bien siko pasteur Delis pona yo na sélection salagi ya ba misia ba collègue na est-ce que eza bien to ko baksa pe susu ba deuxième génération ba ki wengo balongwa elongo akwa ko baksa mais est-ce que budget pour bato la ba oya pa mbate moi transport moi carburant ce budget les allés ko baksa mais asali sélection ya bato bien. Selon Batunde Bazolobela, Kocha Emile a été parce qu'Emile a vraiment ta maison merde. Mais il y a Emile. Est-ce que ça... Mais c'est ça l'ouverture. Baninga va se retrouver. Emile est un bon chanteur. Il est un bon chanteur. Et puis ça là va succès d'un temps dans Bango. Ah Emile est bien, c'est un bon chanteur. Voilà. Las non? Voilà. Voilà. Si vous ndenge ezoloba mafale a mona nanu papa na ewer. Non, 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 c'est un artiste indépendant, la musique, il n'est pas lié à Wera. Il doit du respect à Wera, il doit tout à Wera, mais aza président yoke senaï. Mais bana no po bimi susu baba sale loko mo basanga na. Non. Eza na bénédiction. Non, wana bo déconner trop, wana bo comment exagérer. Papa Zali a opé sa bénédiction. Mais dire que pas ça les lois il faut c'est un papa non bon bah tout nyonso wana baza indépendant non nani mbabindo baza indépendant peut-être ameka mon orchestre simbate ou ça meki peut-être simbate la différence c'est ça succès peut-être et au sourire était dans temps wana mais baza indépendant bango tout baza indépendant mais baza net papa moi na soko lié na mwana moi soit bimi libele ba sokoloka isute obimandoki donc ndenge zana wera tikali patriarche na bango na ba koko ya boti ba bébé Boutou banani Joseph Denios le frère a un patron, il est président de son orchestre. Il peut inviter qui il veut, quand il veut, comme il veut. Est-ce que ça peut moyen que les artistes soit sélectionnés na ba limo ça peut moyen pour ça bien pour non c'est le meilleur chanteur deuxième voix bien là et l'autre ça là na Chantal abeta vocal kitoko na vocal en bureau mais comment non et bango soute mais abeta ngo kitoko ouais Chantal wa alors yo yeba bilo musique o me kango te yo zotina na nga comment est-ce que vous yeba ba œuvre ya artiste on a ce qu'il faut yeba peut ata moi qui au CPLC ça la nga ba live ça la biso ba live na YouTube na nani ona na nani na landa ga fort voilà ah il aura que na kala mais ayi m'a bien alors bien là non meilleur chanteur pour moi na osuo nani wana komana wazaki mwasi ya pardon wazaki musicien alobaka azaka musicien awera Adjani d'ailleurs zara maison mère te awera voilà Adjani aimba il faut battre na kati na bite pourquoi Azali Adjani na kati nzembo wana na oyo kanzembo c'est le hasard non c'est alors c'est un truc bien to zelango maboko pembe et puis nzamba pese mokakoso ka James Brown azate James Brown aza indépendant il peut avoir un bituma disque nae mi de moi à mon na lero soit que goyemba kuna oboma disque nae et ça stratégique ba ko zoyema beta c'est ça oh même il passe au travail ba différent bila différent nae bila na ba style mususu attaquer na koto ya koto eloko na ko le kana nango bila za animateur bila za fou dans le podium bila ba style normal te ya mutu mo ala lima aza makambo na ya salaka akobana bambango na podium kwenti kwa baluki abedi ba shit bato bandimi mais bato lokola banani eza disque penda zo yemba ana ba promotion ko sala tout ça et puis stratégiquement sura ke yemba kuna pesi en lupemba les sous et puis osana ba bundaka ndenge bazana o baza te c'est pas grave voilà pasteur Denis Uzalaka entre Falina Kofi en tout cas aux a vraiment mutuna bango mais kotala na minute moi polémique ezokende par rapport à disque d'or oyo Fali azwaki et puis Kofi papa na azu ba trophée PC local à moi
systématiquement il y a bien été entre les fans. Ba trophée est différent. Voilà. Disque d'or et achat ya ba disque. On a ba trophée différent et cause à la il y a différent. Problème est à l'inine. Ba producteur à kala so ba petit disque d'or ba certifié à ngoté. Pour bazo banga ko futa ba taxi bili. Voilà. Mais ils ont diminué ba 6. OK. So entre disque Fali à disque d'or mais à ose là-bas certifié pour ganga. OK. C'est ça la différence. OK. So disque au fali au disque na oyo batumsu bazo ya kala, est ça différent? Il y a différent pour oyo ya kala ba certifié. OK. Et puis oyo za Fnac et à Mundele. Ils en a plus de crédit. Bien que ba ngonyo sope ba producteur ba teka la musique. Ça ba disque d'or mais ça certifié. Voilà. Et ça certifié ba pesi ba punition et pas ba musicien. Il fallait ba fouta mbongo ba certifié. Voilà. Ça la peine de disque année ça que foutimbo ba certifié. Oui mais faut okata ba taxe na bango. Problème est la taxe. Il y a maison. OK. Yo aux autres bimisa me disent que do au teki au foutité. Taxe c'était l'état on dit mayote. Et alors Android na cell télécell ba téléphone à kala. Voilà, o yena télécell la minute ya kala na o ya mbonda munene wana. Donc ça o yena ngo lelo ba sekola nzela lokola nzita la ta ba gudir. Ba gudir. Ba gudir ça dit nzita ba période wana za ta mbondo ba biloko ya gudir wana ya kala. Parce que yo pour les cas place wana. Non, ça dit. Yo ba veste bondo bete na kala na ya. Kasi na le kat. Exemple ya José. Non, José Nzita te. Nzita. Nzita o ya comédienne. OK. Lelo a ça la soute pour ba fille ba zongeli gudir. Voilà le la date il y a 17 donc il na ko chité. Ba mission presse. Pourquoi na Congo za so ki mission a tie date faut ba concert. Ba mekana butu na moy. Alors faut batunyo so bala. Ba mekana butu na moy. Chiffre 7 est à perfection. Les agir nzamba sala mutu. Ça n'a expliqué on a ba mission pour yo oyera on a souka. Voilà. Les missions oya suivant n'a expliqué au bien. Bah tiens date les 17. Les 17 ou les 16. Et les 16 plutôt. 6 c'est ça 666. 1 est la divinité. So tiens 1 plus 6 7 n'a expliqué en temps oya mission prochaine. OK. Parce que bazo mekana na butu pe moyi. C'est bango tout baza maison moko. Non. Maison te na nité ba musu bana bango na bonzambe ba musu ba bato abutu ba musu bana ngompe na eloko te. Parce que ba ye wana bazo mekana. So na lobby ce soir c'est un problème. Bazo mekana. On a biloko na seconde sika ba musu ba melaka bato. Mekana mais yeba oza makasi. OK. Parce que ceux qui glissement et ça les mis pas ba leo étoile moko ke OK mobima. OK mobima. Pour les chiffres 6 c'est dans la 4. 666 c'est dans la 4. Diable azar. Voilà. Parmi bango nyonso soki par rapport à date on a suivi ba peso invitation to mo peso invitation okende. Na olega bango nyonso ndam. Oh. Bosu bati air moko pour date ezamo. Na olega. Si ba pianga matin à dimanche na poto 15 prédications le même jour de 10h à 14h na leka. OK. Na ki une minute est pas fallu na teka lobo bo na leki. Na ki na leki. Po baba na nga bango nyonso. OK. Merci pasteur Diles Togo qui na suka question moko pourquoi oza trop attaché na ba artiste ya mokilike baninga no ba pasteur to chité na question. Ba pasteur si ba bongwani ezaka conseil ndetikali. Mais o ba bongwani te ndeza musala langa pona gagner pécheur. OK. Voilà to komi na suka na ebité liloba à part to kota na discours wana deuxième kilt liloba suka cause la nini. Liloba suka ça j'encourage bino ba journaliste bo favoriser biloka est wana pour être les kaleke belé. Bimage wana ko encourager FARDC. Et puis, tous encourager le peuple congolais. Tous n'a pas si, mais Dieu va faire quelque chose. Battons-nous dans la prière, battons-nous. S'il s'agit de tambola pour Namboka. Et Dieu va venir notre pays, le Congo. Ça va marcher. Et Dieu va nous élever. Ça va marcher. Et n'a pas de problème, n'a pas de parole, la bénédiction, n'a pas de tout ce que j'ai fait, c'est pour vous gagner. Tout ce que j'ai dit, c'est pour vous amener en Christ. Nzambe a délai sa koufate à Silate, mercredi, jeudi, mercredi, vendredi, na 16h, toi, na tapi na arche, et puis dimanche, na 8h, toi, direct. Nazo senga bino, na mboloko 87 ans, na matete, boya ba prière, nzamba okango la bino. Mais na pas moli, nzambe, bo bolingi lo sambote, bo kene na nkamba, kuna esika pe bazo zela bino, pona lipa moli na kolo. Alors, mais bateau, baza na bissoir,
oyo nazoloba oza na problème nzambe abikisa yo oza na maladie nzambe aguérir yo oza na blocage kandi nazoloba bo nzambe afongolo naza kotinda saint esprit aya kocontrôle vie na yo mpo te permettre ozwa basolution na batraverse ozotraverse wana nazomona kolela na yo nazomona bapasi na yo nzambe na nga apamolo na kombo na yesu kristo. Ok, merci na bino nyonso nayebi te mabanga avanga mpe na clôturer na deuxième kilt il faut toujours olobaka deuxième kilt oui babete yango comme na papier comme ebele vraiment non batape yango ouais babete yango Maître Tsura Mbomba l'imbattable. Ah Tsura. Voilà. Na WL Valère sur et terminus. Gauthier Mascotte, Olivier Belézi Odombo, Justin Panzoazawa déjà. Voilà. Maître Chabert kuna na Bruxelles na Jojo Isao apôtre Bolavi, Fortune Menge na Inyongo, Yamba Florine à Texas. Désolé le meilleur de meilleur Oyo Bagence à Solo. Il y a des transferts, il y a des mbongo et puis il y a des fret. Dame de France, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Dame de France, joyeux anniversaire. Il y en a Jean-Marie Lessi, n'a pas si bien joyeux anniversaire, n'a aimé joyeux anniversaire, Bouska Bozan à Paris. Et Ketula Loa, merci, Kounana Moka Londres, Arthur Nzemene, ma maman Alice, et Frata Mode Lukombo à Bière Nanga, Kando à Bière Nanga. Ma tata bière nanga ya kando yo ya papa jongade je crois au salle ouverture je crois le minanga le 26 na Bosanité c'était plus le 16 ou le 15 à Matin au Malikolo et puis tête nda ya Azana France nzamba pa mola yo tsiko zali nazo zela kaka Isaac Tendai Isaac nzamba pa mola yo ma comprendre le code maintenant maman Rachel maman bouger papa ko Bouger Moutou et Koufanga et Moutou et comme il sous polélé. Apôtre Kokobar, l'homme fort. Bibiche Bougati, na Bruxelles, le prophète Dominique Konde Aliloba, l'homme fort. Dans l'élan est fort. Ah, Konde à Moutou, t'es à Robé Bisso Moutou. Maître Kif Mabogomabe na Bruxelles, Azali maître à salle d'entraînement dans la président République. À salle un peu moins d'entraînement, son en poto. Prophète Israël Konde, Zamba Pamolo. Et ratarate nazo événement muneno lingo sala mikolo zamba pamola Paris momeko ya wana na pesi mbote na Blaise Manzambi Kasarema papa Didaros na Canada maman Coco na Canada CB à Popocha le grand entrepreneur Nzambe merci ndenge pesinga 1 hectare li pamboleza likolo na yo évangéliste Janvier Molé qui stratège à maman Coco kuna na Canada, groupement famille des femmes d'affaires du Canada, na salué bino, marché au Capi na Montréal, na Repentini, na salué bino, boutique Ma Beauté, Sissi, Yaya, la présidente, Yannick Chilumba, le PDG, Laurent Kapangala, Pop Funèbre, à Solo, à Arabiso Bibemba, Winnie Barou, Timon, à Maman Gétrude, Miss Belgique, Fondation Colette Nzinga, Nzamba Pamolao, et puis Kelly Lewisham Zamba Pamolo Makasi, Jolie Mayala, Guy Amissi, Daluto, Deli Bosange, Bosengete, Bosange, Mbutalombi, restaurant qui toque na Château Rouge, John Galoiseau Kapen Zamba Pamolayo, James Force, la Mombali Anissa, et puis Christian Lessi, Gloria Lessi, Bénédicte Michel Boporel. Balesi wana bawario Dorine Mavinga staff privé des prophètes de Denis Lessi o libanga forcé Sintich passé papi Juju Cicero Jakani Gaga Jambat mais babosani kombo ya chauffeur ezala raté moi mitema mabe babosani mitema mabe motema mabe nzamba limbisa bino gloire na nzambe ezala likolo na bandeko bazolanda biso et puis na insister pour na Kerok nzamba pambolo. Ok. Merci Nabino Nsoboza qui branché pour Nakolandanga, Izoé Matoko, le sénateur à vie de la presse. Merci na Marcel Bilili et puis Portland. Merci na Maître Churambo Malemba Table donc Kimuta Betayo Azate. Merci na Sœur Nanga Karine Botouli. De Gaulle ngoi para français depuis Turquie donc ils sont aux ana pour ça vraiment au lata onyo solungi contactez De Gaulle ngoi na plus 90 53 860 88 710 en tout cas bandeko botikali mbalasima poke na tikala pe bandeko esika baya peko yamba papa en tout cas ngana bino tukutani lobi soki mokonja zongite